sango moko ya mawa makasi ezwi biso banda mercredi ti lelo nde mpe tokontinue na yoka na perdre mama na vie na biso moi nayebi eloko na koloba te parce que azalaki lokola deuxième nzobabo. Je m'appelle Nzobabo le deuxième lipasa na ngai nde ye wana oyo ngai nazokanisa oyo ye azokanisa tozopase biso ndenge moko toedike bana na biso ndenge moko parce que ngai nazali orphelin de père et de mère ye mpe azali orphelin de papa malgré mama ne azalaka na mboka mais toyebi nzambe naza pasteur malgré nazosala misala mosusu na basociété privée mais toyebi nano nzambe liboso na muru ya bolingo ya nzambe tosali couple na biso kitoko ezali exemplaire na bato oyo bayebi biso mais c'était pour dire mpo na ngai mpo na bana na ngai tosengi kaka na nzambe oyo aza consolateur akonsole biso sinon mawato c'était coup bien monté réussi totongi ndako na biso tovandisi tovandi tovanda totala avenir na bana na biso na bakoko na biso me soki volonté ya nzambe toloba kaka nzambe azwi ya histoire Télévision. Wow, bonjour Daniel Ebika. Dada, bien. Bon, ndenge balobaka touti na mabele tozonga mabele ezela oyo tokanaki te mais ekomi d'autres choses nalobaka nzambe bilo mosusu ye moko apermettre yango mais eza volonté na ye te ma permettre mais eza volonté na ye te et puis bilo mosusu ezalaka volonté na ye donc andimaki ezala bongo c'était sa volonté exemple oyo nakopesa ya mwana oyo papa na ye asengaka mwana asenga bomengo pardon papa oyo mwana asenga bomengo mwana alingi azwa bomengo akende ezalaki contre volonté ya papa papa alingaki mwana wana azala na ye mais mwana asengi bomengo akende donc ezalaki volonté ya papa te ke ye akende mais papa apermettraki mwana wana akende donc il a permis epai ya mwana akende mais c'était contre sa volonté et puis apesi mwana akei papa apermettre ezalaki volonté ya papa te
kokenda mwana asali mbongo esili et puis mwana kozonga ntango azongi maintenant akokisi posa ya papa ozalaki comme volonté na ye mwana akende te aye kozonga ndako aboti aposa ava kosalela mbongo donc liwa mosusu ezalaka permission oyo nzambe apermettre mais eza volonté na ye te mpo aépargne makambo mosusu na vie ayebi nini apermettre moto akufa mpo parfois abongisa biloko moko na kati ya famille afunga banzela mosusu moko boye esenga moto nga na kufa bana mosusu bakozwa balimite alikote famille eprogresse liwa mosusu nzambe ye moko ezalaka volonté na ye andimi ezala bongo donc apermettre epuis eza volonté na ye te ye ifa kufa yango soki nangi na memo so na place pour ma publication effectivement oui j'avais publié que je viens de perdre où j'annonce la mort j'avais annoncé la mort de ma belle-mère Maman Séraphine Nchobabo donc mama ya mwasi nanga oyo boyebi na internet auti kotika biso je crois le mercredi matin nakenda kotala mwana mpo mwana aza epai na mama aboti nga nakotala mwana namoni apele make moko namoni apele make ya mama Séraphine nde papa na ngai abimaki déjà azongi apesaka message mais mango lokola bablague lokola théâtre namoni lokola parfois bato babosani et puis d'autres quelques minutes akolamuka donc c'était vraiment un théâtre pour moi nayebaki parfois nakondimi tozala nango mama akolamuka donc namaki réalité te faux ya archi faux to papa yo oloba toza na baleki na nga mpo nazalaki mpo naleki baleki na famille na nga j'ai tellement pensé raisonné et quelques minutes après madame obenganga et maman biso obenganga pardon maman obenganga apesaka message wana aliwa bon toujours au théâtre j'étais très à l'aise non toujours au théâtre et naobenga Alfred Nchobabo je ne sais pas ce que vous avez Nchobabo oui comment Nchobabo non Alfred Nchobabo nde mpona kobenga mama ozamba oyamba te banimero epano eleka te naobenga petit frère na bango nde akoyamba asenga madame atuni c'est vrai ebisenga bof mama atiki biso et puis nakomona sikoyo kokomona réalité bon nyonso ekumaka na se ya mokili mabe na malamu te baka kokumisa nkombo ya nzambe parce que ye nde aza auteur ya nyonso ye nde apesaka permission et puis nyonso ezalaka na volonté na ye ayebaka pourquoi éliminer mpo abongisa liboso ayebaka pourquoi azogarde mpo abongisa liboso donc nzambe azwaka lokumu merci Daniel Ebika. Comment est-ce que vous avez la maman? Comment est-ce que vous avez eu le temps de passer quand même de bons moments avec maman? Pendant quel temps? Avant sa mère? Oui. En tout cas, ici maman Salanga, Lélo. Non, depuis hier, j'ai dit à mes amis, tu vas retourner une place, voilà, retourner une place. Bon, on a compris la gâterie, habituellement, tu vas retourner une place, on est au minimum, ok? Pour la méga moi, et je lui ai dit ceci. Bon,
Maman a une spécialité par rapport à Batignon sur peut-être. Avec madame qu'on a Batignon sauté. Avec madame Mounaye, nous t'as ma bête. Mais n'est pas ma caméra dans le lobby. Et puis, la répétant les loups. La binga, nous connaissons l'erreur. Oh, la salle bougeon, mais pas madame. Nene maman Séraphine a confié, Mabo Kilo. Na kozora sur maman Bokilo, ya madame le coup, maman Séraphine. Et puis, papa Bokilo, il est en vie. Dans la vie, na kozora, Bokilo, ya madame, le coup, on a gagné bangote. Le coup, maman Séraphine. Et c'est mon sang, le bi. Le bien répété, on a loué, na qui est au vent de ma camarade. Na répété, on des enfants de l'eau. Donc, na kozora, si na sali bizoba, na kotikala kozwa maman Bokilo, le coup, maman Séraphine. Pauvre maman Séraphine. C'est une maman, oyo, ayebaki, bon, on a mis tout le monde, ils ont dépassé parce que la maman n'est plus. Ayebaki kovanda na bana na ye, et puis, na maman Kilo na ye. Maman Séraphine, na kangama maman wa wavani sanga ibisanga vraiment, après ça, encore c'est moi makasi. Ayebaki ko conseiller bana na ye, et puis ko conseiller ba Bokilo na ye. Azwaka, azala responsable ba Bokilo. Bokilo azala mabe. Azala malamu. Azala mabe ni azala malamu na ye. Ayebaki comment qu'on s'est comporté devant Bokilo. D'autres Bokilo, je ne sais pas pour le moment, ils sont ensemble, mais moi-même, j'ai mis le bila oyo na manière comme ça. Pauvre maman Séraphine, aza maman oyo iseng, azalaki maman oyo isengeli na place ya kozala maman Bokilo. Pour kobenga maman Bokilo, il y a tellement de epesaka makasi. Maman Bokilo. Maman Bokilo epesi bila Bokilo sauter. Il doit être maman, moi na bali. Mais aza dina ko mema charge ya Bokilo te. Namona yango mpe naoki mona odi yango na mutu na moko. Aza mama balisi mwana ya mobali to ya mwasi. Mais kombo wana donc sengela mana ye te. Bien que aza Bokilo. Aba papa Bokilo. Mais kombo wana simba na bango te par rapport ya ba comportement, ba façon d'être envers Bokilo na bango. Mais maman Bokilo nanga oyo azalaki Maman Séraphine, Jobabo, et puis Papa Bokilo, Papa Thomas, Jobabo. Basa Papa Bokilo oyo, basengeli na kombo wana. Na kombo wana, et simbi, et longobani, et puis epesameli bango. Donc Maman Bokilo nanga azalaki malamu, azalaki nanga bien à chaque moment, na yaka awa na ndako. Atika ngate avant que conseil ezanga te. Attends, ça a vie réelle. Et puis, on le bénira, maman, et Makas. Merci. Kombo nangai, Thomas Zobabo. Navandi na Biboa sur avenue Mafour, numéro 113. Commune à Sel. Alors, il faut dire que tu sens vraiment, comme il dit, j'ai habité, Yozanani na moto atiki biso. Merci, moto oyo atiki biso. C'est mon épouse. Maman ya bana na ngai. Atiki biso. Il est comment qui peut likamwa le comme biso. Ebandaki na ngai liboso ngai nabelaki. Ye azalaki na voyage. Alors, bayebisi ekundaki ngai nazobela. Epesaki émotion côté azalaki. Tango ye akuti ngai na ba situation wana, tala pasi wana kaka. Tina ndenga ye kotika biso. Atiki biso te na malade oyo nakoki koloba ke abelaki malade te.
ezali trouble psychologique na souci ya komona basituation oyo baetape tozoleka banda le 1er janvier ti lelo le 31 juillet date oyo atikaki biso nde topase etape moko ya pasi soki eza volonté na nzambe azwa lokumu soki mpe mokili justice ya nzambe ezali. Merci beaucoup. Ben, aujourd'hui, nous avons un voyage. Nous avons dit Kinshasa, avec qui sont Musika, et puis il y en a qui est affecté. Mais les sont vivants, comment est-ce que vous évoluez? Na vie na biso. Moi, nayebi eloko na koloba te parce que azalaki lokola deuxième Nzobabo. Je m'appelle Nzobabo. Le deuxième, il passe à l'angate wana. Oyo nga nazokanisa. Oyo ye azokanisa. Tozopase biso ndenge moko. Tu éduquer bana na biso ndenge moko. Parce que nga nazali orphelin de père et de mère. Yepe azali orphelin de papa. Malgré maman ne azalaka na mboka. Mais toyebi nzambe naza pasteur. Malgré nazosala misala mosusu na basociété privée. Mais toyebi nano nzambe liboso. Na muru ya bolingo ya nzambe tosali couple na biso kitoko ezali exemplaire na bato oyo bayebi biso mais c'était pour dire mpo na ngai mpo na bana na ngai tosengi kaka na nzambe oyo aza consolateur akonsole biso sinon mawato c'était coup bien monté et réussi totongi ndako na biso tovandisi tovanda totala avenir na bana na biso na bakoko na biso me soki volonté ya nzambe toloba kaka nzambe azwi histoire ici. Voilà. Merci beaucoup. Ok. Ma programme est comment? Est-ce que vous avez déjà programme? Programme tiami nano penza teme ekotiama oui. Nazali secondaire na yaya na ye. Mama Mado. Oui. Ok. Yaya mama yende moto azosimba biso. Ok. Merci beaucoup. Merci papa. Kamude papa te kuluba kaka. Mama belaki basali fosoto. Wa mama beka. Sambe palenga kite. Asi molimo na ye. Ya mama ne tufande boy. Tuzilaka mukolokolo kubima bongo. Tumanzana biso. Kana sa yaya na ye. Wana zaleki. Comment est-ce que vous avez les numéros des survivants? Lekina ngazaki mwasi mobali na poso tu akoluka aponaki te nyonso kaka ye wasala boye asalmere te kandenge mobali nauti koluba wana lekinanga mpona te abikoluka mokoluka mobali tala kaka nzambe mpo alingi te akende ngo abeko tofandi boye. Comment la situation qui se présente aujourd'hui par rapport à la disparition au moment de la question? Vous savez, c'est très amer d'être surpris dans telle nouvelle. Vous savez, voilà, Nabiso, bakufela déjà ba maman. J'espère zako sentir même douleur Nabiso. C'est-à-dire nous avons perdu être cher, maman. Et ceux qui nous connaissent, baby, so baba no mona biso na ba force, ba mona biso ndenge toza lelo. Toza ko assumer ba lourde responsabilité na mboka. C'est grâce à cette dame qui venait de nous laisser. Et comme papa Wemba avait dit, maman soko zala qui vivant, mais naninga ki batia yo ministre de l'éducation. C'est-à-dire notre maman, elle méritait d'être ministre de l'éducation. Dans son sein, aboti ba pasteur, basani na Nzambe, et aboti pe ba cadre, oyo bazotambisa mboka. Et ça passe, ça nous fait
vraiment du mal de perdre la maman. Quand j'observe la famille, mais je ne vois pas ma maman, ça me fait mal au cœur. Que l'Éternel lui-même puisse nous assister et puis à son abisso tout surmonter la douleur à bout parce que du jamais na parcours il y a vie nangai et Nzamba pesa makasi c'est que je peux aussi demander à Dieu à pesa papa makasi c'est pas facile de perdre être cher qui est moko nenga utolo balobino azaki na lipasa na akufi. Moi je peux lui consoler mais ekozala oyo ndenge nzambe akoconsoler te. Voilà pourquoi nous demandons seulement à Dieu atalaka ya mosali na ye. C'est un pasteur akutani na ba situation que Dieu lui-même asunga ye a surmonter ba choc oyo aza nango. Et ce que je peux aussi demander à mes frères et sœurs, mama tika ebiso tozalaki ini to continuer na unité wana to batela bana na biso to batela pe papa na biso tozala na souci ya les uns et les autres. C'est ça moi message nakoki kopesa na bandeko na ngai. Et mes condoléances na famille pe ya mama parce que ba perdre pe yaya na bango oyo azalaki lokola number 1 nzeta malili na bango bakati ba kombe aye kozwa kaka mama ya soso mais il a laissé les enfants tala bana nyonso a des bandades mais ba perdre espoir parce que nous avons un Dieu nzambe ayaka ko assister ba orphelin oyo assistaka bato baza éprouvé akosala quelque chose. Merci. sango moko ya mawa makasi oyo ezoya biso banda mercredi ti lelo nde mpe tokontinue nango kaka na perdre mama nanga abelaki sango ezolenga epai te apo ezolenga moko nazalaki sur place omona kote na hôpital. Oui, nazalaki na mama na hôpital ezalaki
jeudi babengaki keno naya nano mpo abelaki na ye abeli ayoki na ye mpe bien tokomi kose prépare mpo tozonga na ndako mama jeudi babengaki keno yaka nano mama aza bien te naye kokende jeudi esika azalaki nde nakei nakomi mpe kuna namoni ye mpe tuni ndeni suku eponga tose papa po tozonga na ndako sikoyo okomi suku opresente batableau ya bwendeni problème yango eza nini abike naokoka nde kotelema te nga moko mais so moto atelemisi nga moko na kotambola na ngai mbi nazoyoka basi na ngai ekomi kilo naokoka kotelema te nde toyaki kozonga lisusu na hôpital ntango tozongi na hôpital kuna bake oyebisaki akota abandela lisusu contrôle ya asa lisusu contrôle ya examen ya cœur nde tobandelaki lisusu contrôle wana tomonaka problème ezalaki kaka na cœur kaka en plus na niveau ya estomac ayo présente ulcère gastrique ayotala mpe sucre mataki ye meki quand même kosala nyonso bakisi osala boye nyonso na esimbeli nango te nzambe asukisi kaka kozwa molimo Vous avez sur place mon corps, mais en tant que corps médical, qu'est-ce que tu as remarqué déjà? te neti kutu problème ya sucre toyebaki yango kaka le même jour sur place mpe kaka na hôpital toyebaki yango kutu kaka mardi wana mardi nde baotala ye to glycémie eza ya komata il paraît na 600 mais mama biso atikali obela atikali kutu kozala baproblème ya basucre wana te nini te atikali na ye kobela yango te ezebimeli kaka briske kaka mbala moko mpona cœur bon ayokaki kaka ndenge baefe bandaki kosala ye nde tokendaki hôpital nde abandaki komela bakisi tobanda ozelaki toyeba évolution ya cœur par rapport ndenge ezofonctionne nde toyodécouvrir lisusu na baproblème ya baulcère gastrique wana ezaki elomo teke toyebaki yango avant mpe tonéglige te ono toyei kointervenir na retard te totikalaki oyeba yango te eza eloko moko eyeli biso briske ekomeli biso kaka briske donc malade ya mama ebandi kaka lokwa baaventure parce que toyebi ke azala na hypertendu connu po biso toyebi eza yango wana eloko ederangeaka ye vraiment ezalaka tension na ndenge yaki oke voyage na nde banyosaki ye bablo moko epesaki epe mpasi kuna na voyage bandeka bafièvre ayini mpe awa ayoki mpe bien akamona ye mpe papa ke papa aza en vie amonaki mpe akomaki na ye mpe bien tokomi kaka na mois d'avril nde ebandaki sikoyo komanifeste ozanga kutuna maloba koloba ozanga ne eloko oloba mazalaki troche mpona ngai mama azalaki nyonso mpona nga po azalaki lisusu mama na ngai te akomaki lokola camarade na ngai akomaki lokola camarade na ngai kopesa bakosi kotalisa maboko boboto mama bolingo aboya na ye motu te asanisaka motu nyonso mwana nyonso epani aza mwana
aboya mwana motu te akokoka mwana motu na pasi te ye so amoni moto anyokoma pembeni na ye amimonaka lokwa ye moko nde anyoko il faut asala effort à intervenir mpona likambo ya motu wana donc apesanga baconseil kolakisanga lolenge nini ya kofanda na libala lolenge nini ya kozala na société bamama ya biso azalaki nyonso vraiment mpona biso mamona kuta ata lolenge nakoki koexplike te faso mama azalelaki mona nanga ata faso koexplike Merci beaucoup, courage et condoléances à la grande famille. J'espère que la programme peut connaître pour la d'accord madame Yabiki pour vraiment sur la vie parce que là on a eu comment est-ce que comment est-ce que se comporte eloko ka moke na kolobaki nzambe ye moko moto apesaka ye moko moto abotoli na ye moko moto apesa biso mama na biso ye moko mpe moto azwi so mama na biso mpe donc naomona te eloko Alors, merci pour ce le mécanisme qui est 4. Maman pour faire. Hein? Le 31. Donc, maman nous a laissé les 31. Maman Séraphine Chobabou nous a quitté donc, les 31 juillet. C'est ça, non? Le 31 juillet. Et nous sommes. On a vu qu'ils ont un beau Nzambe. Voilà. Programme. Donc, le samedi. Sur le Michel le samedi. Sur le lobby, dimanche. Programme Mobima, je crois, mardi. Ce mardi, on a limité que la semaine Mobima. Donc, beaucoup d'ama déjà vendredi, samedi ou dimanche, 3 jours. Donc, programme Mobima mardi. Peu qu'on a entre vendredi, samedi, dimanche. Nous avons raisonné déjà. Alors, pour tout contact, 082 plus 243 Malibanda plus 243 pardon. Pour tout contact plus 243 82 37 19 048 plus 243 82 37 19 048. Une fois de plus 243 82 37 19 048. M'appelle Nabinou, ça va bien. Et puis, souhait Nabinou, condoléances, etc. Ça nous fera du bien. On a maintenant choqué ma casse. Là, on a roulé au bas. On a maintenant dignité dans le bagarre. Parce que tout déjà, vous avez du mal là. Tout sommes mal, madame. La commande, n'est pas coutume à la mais la commande à maman. Et le loyo, il est mort tango, il faut recevoir le voilà. Elle n'est plus en vie. Elle soit en vie. Ce qui me choque. Donc, et vous allez histoire mort où on ne s'en a jamais. Et c'est le moment où Nzambe a simaram te malabiso. Donc, ce premier bébé, on a vu que tout ça toujours en ligne avec vous, en direct, avec notre chaîne.
Donc, vous voyez, par programme Nyoso. Mais avec mon numéro, vous aurez tout comme programme. On va battre la bicho. Et ça, la bicho Nyoso. Et puis, bicho va oyo to tikali. Nzambe pe asala selon volonté na ye abatela biso kaka akokisa baposa na biso et puis suka toyebi ke on sera ce monde. Nous sommes pas bon, nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est ça la mabete aux ça. Donc ça veut dire tu n'es pas de ce monde. Bien que nous sommes dans ce monde mais pas de ce monde. Voilà. Pour la ça la malam. Merci. Nzambe. Abatela biso. Vraiment un message, pardon. Un message que je remercier Mingi. Je remercier Mingi. Batinyo se va soutenir là. Batinyo se va soutenir là. Et va soutenir Bicho, pardon. Par rapport à Matanga. Balutu bazo komela ngai et puis basuela la bango. En tout cas, nzamba sanabino. Et puis min balibot c'est la sécurité awa à part likolo. Les ba petit na ngai. Bazo bien bango base MPR Zaïre Teti. MPR Zaïre Teti Shona Bibwa. Bazo za libanda Ernio se va soutenir et puis bazo fortifier famille. Merci de Batinyo sur va soutenir couple Njela et puis famille Jobabo. Merci de Batinyo sur et puis tous ça du même cœur avec vous. Merci vraiment. naza mwana ya liboso mpasi nango eza kaka ndenge ekomeli biso me naza na esengo te mpona ndenge nazoleka ndiraki televizio ole nalekaki ezala manifestation ya fete ezoleka sikoyo ya matanga entuka aza na mpasi na motema na remercie nzambe pe na ndenge oye pe kosoutenir biso lelo ezwi biso lobi pe kozwa ye nzambe asunga biso bato etikali mama mpe nzambe ayamba molimo na ye na kimia. Merci. Wana azalaki nde mama ero na biso ye wana ye nde azalaki mpenza likonzi protège tozalaki ozanga te na kanani na ye soki oleli ozozwa solution. Bon wana aza mama na nga mama Séraphine Kombe na mwana ye ya liboso Arlette. Alors mama na biso azali chere mpona biso mama moko ya bolingo mama moko abanda osupporte bacaprice na biso ebele apart biso bana libanda baorphelin donc abandaki kosunga ebele un moment eyaki koarrive mama maladi ebandeli no bafièvre o typhoïde o malaria mama azwaki batraitement vraiment tolandelaki vraiment batraitement vraiment ekotaki na nzoto na ye après bamalaria toye komona mama makolo ebandi kovimba
makolo ya mama ebandi ovimba lobi zambe makolo ebandi ovimba bwendeni petite sœur wana esara mwasa Didier wana 3e na biso tellement azalaka infirmière abi non eza nde bamai oyo babandi operfuse ye yango wana ekiti ye na makolo biso nyonso tobandi olobaka wi akokóma ne bien makolo ekokita akokóma très bien eye koarrive elongwe na makolo ezongi esu na estoma ebongo pese bapema mokuse petit frère Alfred bomona ye amosali na nzambe nga mpe naza chante nkolo tobandaki toujours kosoutenir mama na baprière tobandi olala te so ekomi ba 23h petit frère alamusi biso na bana oyo mike prière so tokosisa baprière ba 2h 3h so tosali kaka prière omona kimi ekoti kati ya mama omona alali mama alala lisu na ndako te akoma olala kaka libanda betouffement nga na petit frère toloba nzambe oyo tozosambela mpona mama na biso Séraphine akobika ye moko mpe abandai toujours kozala na foi nzambe onga nasambelaka akobikisa nga mama Sarah madame Didier aparvenir kotika ndako ne ya libala koya awa biso nyonso kosoutenir mama na baprière après grande sœur me ayokene na nzele kotraite ye elungwe maladi ya hôpital eyaki okoma lisusu ya baesprit abino oyo ndenge komo change baplace ifosko tolika bokoko batraite ye mpe akomaki mpe bien ayosala rechute bayomeme na hôpital osikre estomac bacouche nyonso elongwe etikali kovo batransfere mama hôpital kaka mopanzi sele hôpital ya bamusulman tobi mama kobika ye moko mpe abandi olobaki wi nakobika makila esila ndenge nini mama ya biso atikala kosila makila te ya makila sikre bamaladi ebele eyobima na quelques secondes bon mpona nga namonaki ke nzambe ezalaki kaka nkanu na ye puiske soki ezalaka nzambe apermetaka te mama alingaka bika puiske tosalaki nyonso na hôpital baprière mokili oyo toya mobembo toya bapaya seke nzambe kaka nde moto apermetaki ke mama akende biso baoyo totikali nzambe oyo tosambelaka asunga biso parce que charge eza ya makasi mobali na ye papa Toma Nzobabo balingana ye makasi tozoyeba te ndenge nini papa akovivre ana kati ya lupango oyo puiske azali cher mpona ye ye nde moto abandaki kosoutenir ye na makambo ebele bafaire baprojet ye nde moto abandaki kosoutenir ye so ye akei alors babiso oyo totikali taki bana tokotika ye te tokosoutenir ye toujours na baprière na baconseil nzambe oyo apesaka ye kaka nde abotolaka naza esunelo mosusu akobakisa te na suki wana. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement.